Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tokomi, na moment, yako bonde l'ensemble, moment, ya culte, nabiso, ya pourquoi, avant, yako kindekolala, na moment, dekonangai, cause à la distraité, et soit concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tikanan, oignon, sozali, kosala, soit quelques minutes pour être tomi présenter l'uboson en zambé avant yako kindekolala. Et tout comme maintenant, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer d'eko oyanga. Yangonde toye, n'importe lelo, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, n'importe lelo, et Zalimote Philippe Pété, Nakambayo, na prière oyonde kolanga, yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Et partagez, n'avande konsusu, et bon, invitaka bande konsusu pete baya, et avant ya kokende kolala, et zali prière, ok, basaka na ranangote, pete tokolala, ba conscience na biso et kosala te, yangonde, bezali moment, munguna, azali kosala, makamingi, et yamabe, et bien aimé dans le Seigneur, tokozoa quelque temps, avant tokende kolala to se présenter liboso na nzambe toyaka biso toyaka na culte na pourquoi culte elinkoloba un moment où tozali ko rendre gloire et pas na nzambe moment où tozali ko rendre puissance et pas na nzambe moment où tozali ko rendre honneur et pas na nzambe moment où tozali ko rendre hommage et pas na nzambe na biso tokozala reconnaissant du bosso ensemble à battre biso pendant toute la journée bien-aimé dans le Seigneur et les alipé moment où que toko singa bolimbisi et pas une ensemble pour être tola la malam donc toko mandana na prière d'ouverture bien-aimé dans le Seigneur nasima tokoyoka maloba ensemble et tant aussi sa koyoka maloba ensemble tokokota na prière agressive et proprement dite, bien-aimé dans le Seigneur, tantôt aussi sa prière agressive, tokotika, butu nabiso, namaboko dans zambe pete, tolala, nakimia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana, bien-aimé, cause à la distraité, et zala concentré, et de kolanga, tikanano, nyoso zali kosala, et zali moment tekeno, et ezali loko la émission te bien-aimé dans le Seigneur, mais ezali culte était et sengeli okota na prière toko bandanano kotika moment oyo namaboko ensemble bien-aimé dans le Seigneur et quand la vie se place aux ailes sois concentré bien-aimé dans le Seigneur et c'est le culte du soir qui a déjà commencé bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tobandi kotika moma o na maboko na nzambe ete nzambe abanda na biso pende asuka na biso ete Seigneur azwa contrôle ya nyonso tozobondela na kombo na Yesu Père de gloire moma o na maboko na yo du début jusqu'à la fin yonde uzala nzambe na biso apazwa contrôle et ya culte ozwa contrôle ya bandako na biso ndeko na ngai bondela ete Seigneur azwa contrôle ya ndako na yo na moma o bien-aimé dans le Seigneur, et c'est un moment crucial, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Tanguban ensemble bazali ko sangana, n'engeto sangani boui, attaque tozali na vie rituelle, bien-aimé dans le Seigneur, tozali et Seigneur azali na biso, attaque tozali na distanciel, azanabiso, bien-aimé dans le Seigneur. Yangone totiki moment où dans beaucoup là, n'ensemble, Seigneur notre Dieu, soit contrôle à nyonso, du début jusqu'à la fin, prêtez au jalin zambé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout petit moment, oh, papa, soit contrôle à nyonso, nyonso, ils allaient confesser comme bon en zombété, vous allez ko benganango, na pourquoi lelo, au nom de Jésus, nous y a nyonso ya moulili, batak nyonso ya moulini, tout repousser yango, au nom puissant de Jésus, alléluia, Seigneur notre Dieu, au don ses alliés ayoté, et à la musique à la biso, na pourquoi lelo, alléluia, tout bénémi, bien-aimé dans le Seigneur, tous 8 ans, et toi d'oreiller, alléluia, avant ton quota, na prière agressive, adorons le Seigneur, bénissons-le, le Seigneur de puissant, créateur du ciel et de la terre, les deux qui vit éternellement, Zamboya Pessionanga, souffle de vie, n'a pourquoi l'élo, et Bélé Bakoufi, pendant la journée, Nabutu, Balamukite, Mebio Nangato Lamuka.
tobukaki, totelemaki, tokendaki na misala na biso, kumisa ye na pokwa lelo, Nzambe, Mosantu, le roi des rois, le Dieu qui ne peut en aucun cas changer. Tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Mo bateli abomo nanga, papa soki o batelite, mo batela ko batela sepamba, et par ndekonanga, bondela kumisa e pona santé aux anango. Tuna ba oyo bazali ko bela na tango oyo bazali ko mona ete mokile suki ndekolanga kumisa e pona santé. Alléluia. Nzambe, papa na commission pour la santé malamu pesinga tombola mongongo. Est-ce que tu peux monter dans la prière avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Tombola mongongo na yo, ezalinda kuna yo, et mutu mon côté, à côté les médailles, et telema, ce que monique non, le colère comme ba héros. Et ils ont dit, Kenzo, m'a dit que le diable était bien-aimé dans le Seigneur. Zoa position idéale. Pour quoi adorer Nzambe. Zoa position malamu, bien-aimé dans le Seigneur. Tombolaï, Nzambe. Alléluia. Mosanto, Nzambe Mounen. Alléluia, bien-aimé, m'a dit que Belela. Présence naïe, katna bomo, nabiso, katna bandaku, nabiso. Papa, que ton règne vienne. Tozobele la règne naïe, katna ndaku naïo, katna bomo naïo. Alléluia, ndekonanga. Alléluia, bosana ma problème, bosana ma difficulté, bosana maladie. Tombola Yesu. Alléluia. Bible le biete. Aladiko vanda na louange ya peuple na ye. To loué, to kumisaye, na pourquoi lelo. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alinga kaba ingrate, bien-aimé dans le Seigneur. Tokumisa kanisa talika moko Nzambe oyo asale liyo. Bien-aimé dans le Seigneur pour nako kumisa na pourquoi lelo. Alléluia, papa, na pambolio. Nos santos la lola. Que ton règne vienne. Alléluia. Tous aliko élevé Yesu na banda kuna biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Bitumba mingi. Tous anango ezali ete banda ko to ako vanda ebele banda ko ezali ba maison hantée. Ok, diable a vendu là, tozo belela, règne Nzambe, présence na ye, Seigneur, alléluia, tozo tombo la yesu na bandaku na biso, ndaku na yoana, ete Seigneur a régné, azo contrôle ya ndaku na yo, Seigneur zo contrôle ya ndaku na nga, au nom puissant de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, tout commissaire bien-aimé dans le Seigneur, prêtez à commissaire biso ban Nzambe, ya ofele bien-aimé dans le Seigneur, talele l'autre commis, et te ozobon de l'Nzambe pe azo kayo, commissaire, na pourquoi lelo, tout ça je le monene na ye, pona nyonso asali, banda tongo tina, na pourquoi oyo ndeko na nga, tozo commissaire lisusu, banda mbula oyo banditi lelo, azali ko batela biso, bazo a janvier tim kolo lelo, combien de bateaux va koufi bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, obelaki, obiki na maladie, alléluia, Hosanna bomo, bien-aimé dans le Seigneur, kumisaye, pete ajali Nzambe mounen, bien-aimé dans le Seigneur, to sengi mawana, avant to kende kolala, ya, et pete sokaye na butu, alléluia, akuti na masumo, tikali, alléluia, pete sokindo kaye, pete akuti na lisumo, et affini yo, nekolanga, et tozo senga mana Nzambe, likolo na biso, Seigneur, pardonne-nous, et pitié, Seigneur, nous sommes tous tes enfants, Papa, pardonne, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas de mes désobéissances, pardonne, Seigneur, car il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Limbi sangai papa, nazali mwana mutu, abole mbulanga, o mis nangai na mon, o nyonso na kanaki, o nyonso na lobaki, o nyonso na sali, o epesi lokumute, Seigneur, pardonne, et pitié, Seigneur, et pitié, Seigneur, papa na sengi mawana yo, na pourquoi lelo, mawana yo nzambelanga. Alléluia, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia, et pitié de nous. Alléluia, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokola moko azosenga, justification na ye na pourquoi lelo. Seigneur, justifie-moi. Et papa n'a trouvé grâce na misu na yo, na pourquoi oyo.
na trouvé grâce wete yo jali nzambe papa limbisa limbisa bana nanga limbisa famille nanga limbisa ba proche nanga limbisa Seigneur peuple nyonso pesinga ete na kamba papa limbisa bango papa kotangela biso mabete yo kamawa tobeleli makila makila na Yesu epeto la biso tozombela makila o amelisi bana nanga makila makila Yesu Kristo makila oyo epetola makila makila na elonga makila na elonga au nom puissant de Jésus totomboli mbendele ya makila na bandaku na biso ete tango mungu na koya akuta haleluya makila na Yesu etelema makila na Yesu eloba na faveur na biso il y a la puissance qui est dans le sang et à la partage na biso et aussi il y a la victoire dans le sang alléluia bien-aimé dans le Seigneur obéléli la victoire qui est dans le sang de Jésus et à la partage na biso et à la partage nanga au nom puissant de Jésus alléluia alléluia na beleli yo papa abeleli yo la victoire est accompagnée dans tous les domaines de ma vie dans toutes les circonstances de ma vie la victoire nandako yo alléluia na ba démarche na yo ndeko nanga belela elonga makila na poko lelo elonga tina otoyelaka ya poko ezali po ete tozala balongi po ete tozala na sécurité protection spirituelle yango nde tozotatola elonga alléluia na bisika nyonso baki koéchouer na bisika nyonso ba échec nyonso ezali ba échec répétitif nyonso ya bombo na yo tatola elonga au nom puissant de Jésus elonga ya makila alléluia na maladie wana tatola elonga na ba démarche na yo tatola elonga ya makila balonga kikuna na likolo pona tina ya makila yo pe elonga na ipe na longa pona tina makila au nom puissant de Jésus alléluia yangone ba bonde la kabo na pokwa bien-aimé dans le Seigneur azabito bele molimo santu na zombe molimo santu na zombe atele misabiso ya ozala matinda te ozala ya côté les mains tolandela kayote na sima telema molimo santu na zombe toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salangai flamme de feu au nom puissant de Jésus salangai flamme de feu telemisanga hapana prière ya pokwa hapa alléluia tozopelisa moto ya molimo santu na kati ya ndako na ndako na yo ndeko nanga na pesi moto alléluia alléluia Seigneur vie de prière nanga ekufa te elemba te Seigneur activez ba don spirituel kat nanga cher Saint-Esprit de Dieu activez la faim et la soif de Dieu kat na bomo nanga activez Seigneur notre Dieu et la passion de Dieu et nazala mutu o ke na kangama na Yesu akangama na Yesu alléluia molimo santu na nzambe telemisanga na kotanga maloba na nzambe pesanga mayele pesanga bwanya alléluia laissanga esprit ya sagesse pe ya révélation apa illumine toutes les zones d'ombre de ma vie apa komisanga sensible spirituellement nazala malemba te Seigneur nazala matinda te Seigneur alléluia telemisanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est avec nous ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, yaka pokwa nyonso kozangate, pokwa nyonso yaka topelisa moto bandaku na biso, moto epela bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Yangonde, nanoto silicité de notre pesa qui programme, tokoyoka parole de Dieu, tokokota na prière agressive, et puis tokotika butu na biso na maboko na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, kozangate. Ndeko nanga soki nano, osabona na yo te, sabone na yo na pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, vous partagez, na ba réseaux sociaux na bino, sale l'ensemble, et Exode 23-25, zambazolo bake, servir ngai nanu liboso, avant na pambola yo, ya toluka ba bénédiction na banzela nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, bolaike, bosalaba commentaire, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde, etina otoelaka, na pourquoi la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, qu'on négliger yangote de konanga, wana de diable de mutwa salaka bongo ke, okoma bongo pete eloko ya liboso diable bundisaka na bongo ya batu o bandime la pesa na solo ezali la vie ezali la vie de prière. So qui vie de prière na yo elembi haya azuyo malam yangonde de konanga kozanga te na psaume 133 verset 1 tina 3 le but que tango ezali elengi
mingi ezali kitoko po ete bana na nzambe tozala elongo ntango tozali ensemble yango nde nzambe akilisaka babénédiction na ye yaya kolanda nzoto te kolanda diable te yaka ntango nyonso otelema na bapriere ya boye ndeko na ngai bundisa pongi bundisa pongi bundisa bolembu kolanda bolembu te kolanda priere oyo te ke olaleli na mbetu ndeko na ngai obie soko omoni ke position nini oyo ezolalisa yo yaya yango ntango ozosala bongo molimo santo akopesa rapport malamu yango nde Seigneur akotombola yo yango nde bien-aimé dans le Seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe na pokwa lelo nasima kotanga maloba na nzambe tokotika butu na biso na maboko na nzambe po ete tolala pongi ya kimia tozala na pongi ya motungisite. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Bible na yo ndenge ozali wana nazali koyebisa yo tango nyonso na kozanga te koyebisa yo ete zalaka na Bible na yo tanga maloba na nzambe po ete pe ochango na misala po ete omona makambo na yo échanger makambo na ezali ko changer te. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Dans le comité, dans la parole de Dieu, au moment où tu vas l'embisser, tu vas le biti, a commis qu'au temple, a commis qu'au salama comme sous, dans l'église, tout ça, mon abat, tu vas aller là, n'a pas veillé tant que communiquer, tant la parole, au moment où tu vas là, dès qu'on a il faut tourner, autres alliés qu'au sala, tellement. Yekola maloba na nzambe mipesa na makambo na nzambe ndeko na ngai okomona na changement chape makambo na nzambe na misala ndeko na ngai maloba na nzambe yango nde okomona ete vie na yo eko changer. Pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur tokotanga susu maloba na bombo na mukanda ya Hébreu chapitre 5 verset 7 Bible le Bible. C'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris, avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Bien-aimé dans le Seigneur, na pourquoi lelo awatu koyekola lolenge nini Yesu abandaki ko prier Yesu otozolanda yonanga abandaki ko prier. Mais avant qu'il copie ndengeni, bien-aimé dans le Seigneur, yangwana la façon aussi tozali ko bondela yango de mutu ezali ko déterminer exaucement na biso concentration yango de konanga na zo ebisa bino tango nyonso ete Alléluia. Vous allez concentrer. Kola la te. Le kola to komi bangonga. Oh ya boy. Ya ba 21h. Oh ya kola la te. Kola la te. Et koza la distraité de kolanga. Et koti koza la te ke ozolanda koti culte. Mais ozolanda makamususu bien aimé dans le Seigneur. Tu es contrôlé. Lola ezali kota la yo de kolanga. Et tant que vous allez dans négligence bongo ndenge nzambe pe ako négliger yo de kolanga yango de okobelela et akoyoka te bien-aimé dans le Seigneur namakambu oto tolobi na pourquoi lelo yeso bandaki kobondela ndenge ni yango de bikolo na ebisi bino ke tozali koyekola en ce qui concerne la prière. Ba bon de la kandenge ni pona ko toucher nzambe yango nde il faut osala concentrer dans la prière. Ba prière les ala kate ke osala ngo osa distrait osali ke koye lokola kaka formalité et non bien aimé dans le Seigneur yango de temps osali ko culte boye yango zuango à cœur bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi oyo nazali ko laksayo lo lenge ndenge nini Yesu na mikolo na ye oyo yase awa tango azalaki awa poete il était 100% Dieu, 100% Zam et 100% Moutou. Bien aimé dans le Seigneur, mais naki 100% naye Moutou. Abadaki ko bondela. Bien aimé dans le Seigneur. Nabomoto o azalaki nango pona kolakisa ke no alongwe un esprit aye na nzoto yango de kutu makambo oke bato bazali ko comprendre te ezali makambo spirituel ba comprendre kango
na makambo spirituel bien-aimé dans le Seigneur okoki ko comprendre te lokola ke non et azali le fils de Dieu on dirait que abotami ndenge biso tozali ko botama les fêtes là de akolongone état spirituel ya bonzambe koyana état physique ya bomoto yango nde tozo benga ye mwana bien-aimé dans le Seigneur yango de po ete biso to vanda na ye po ete biso to mona ye yango de azwaki forme ya bomoto yango Yesu azali nzambe. Alléluia. Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23 et le dit que kombonaye Emmanuel et dit que le wake nzambe aye kovanda kati na biso parce que nzambe tango azali na bon nzambe na ye wana he ya miso bomoto oko komona ye te oko komona ye oziki et isa le dit que Seigneur fais-moi voir ta gloire. Et tant que mon qui a zongi kaka namokile et longi à Moïse comme le corps du soleil et il a dit que briller à tel point que moyen de batailler et ça te bazi et là-bas bandi que si paye na miso bien aimé dans le Seigneur tangotier et si j'ai na miso na pourquoi les lots et ali la prière comment est-ce que Jésus priait c'est lui qui c'est lui là c'est Jésus dans le jour de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec de larmes de prière. Avec que abandaki ko présenter prier avec de grands cris. Yango de zomona ke to zobondela, to zoganga, to zo imiter kolondenge abandaki ko sala. Il priait, bien-aimé dans le Seigneur, avec de larmes de prière. La Bible est précisée. L'arme, il y a souci, il y a makambunayo, il y a kevo, makambuzo, tombe bien, il y a kevo, kokisi 42 ans, 43 ans, zo balate, émotion, stress, il y a vie, non. Pleur, wana, c'est la prière. Au comment nous avons prié, boy. Au bandit prière, tant que nous prière d'adoration, au moment où Miami se bandit comme ça. Tant que nous avons commis un niveau, wanate, ya, aux anan musika. Oza musika Saint-Esprit a touché yo moni ozo prier mais ozo la passe à mokilité mais mami ezo kita et bien aimé dans le Seigneur dans le lenge Jésus-Christ avana ko prier avec de grands cris ndenge tout ça bon lova ke pona ko déranger ba voisin te mais ce que oza na place que okoki ko déranger ba voisin te ya ganga na prière. Alléluia, la prière va ganga kapona ko intimider pembili ou mabe et on a que muto a changé rythme a changé intonation ndakwana ezali ko ningana moyen kutute bien aimé dans le Seigneur tozola nae Bible de mutelobi yango ngai pe nazo la kisabino avec de grands cris mais ce que ezali place que monique ko déranger ba voisin wanande kiti sa mungongo ezala na moyenne bien aimé avec de larmes de prière larmes et mamiso ezali kokita ezali kolela alléluia et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ponani, vous êtes mort, bien sûr que Zoto Siko et Ningani, Zoto et Bangi Liwa, Yangonde, pas problème, où est-ce que ma difficulté au bien aimé dans le Seigneur, Yangonde, il y a qu'à prière, il y a supplication, alléluia, Yangonde, dans la Sabino, les Konanga, Kokendete, ma prière, Nyoso, Kaka, il y a adoration, Kakate, ma prière, Nyoso, Kaka, il y a prière, il y a combat, Ndenge, Tozomo, alléluia, ma prière, Nyoso, Komakaka, 95%, il y a ma prière, Komakaka, Moto, Nabuki, Nakati, et Moto, Ngope, Tozomo, na place, les eaux pelate, les eaux pelate, kopelate pour yasuka yango nde muteko la service ke pour la nini et dali kopelate alléluia bien aimé dans le Seigneur yango nde ayaki na ba prière ya supplication au télémika kana prière Seigneur limbisanga Seigneur pardon papa naza na passé papa nazali ko vivre et vie nanga izali malamu te papa na kokli déjà 35 ans nazo balate papa s'il te plaît papa ba bondela mutu ndengele yango nde tozo kokate na mabala lelo po moi si ayebi ko bondela mbali te mbali ayebi ko bondela moi si te yango nde tozo ke le biso nyonso kaka orgueil sur orgueil nzambe alingaka ba supplier ye ko bondela ko prier na lingaka ezaka ezali ko bondela ko supplier ezali ko bondela non
ko supplie ezali que par exemple oyo bakeno olingi odéménager olingo senga mutuka epande konayo okei na mungongo ya si le frère nanga pardon difisanga kana mutuka na yo wana s'il te plaît de kolanga non abandi ko yebisa yo ke non na osala boye na monike ekosimba te yo sikoyo ozokota te na makambo ya azoloba wana keno ekosimba te obandi kobondela pardon papa nazomona ke naza na moye mosusu ya kosala te naza na posa mpenza ya mutuka na yo po ete nasala déménagement babondelaka mutu yekola kobondela mobali na yo yekola kobondela mwasi na yo yango nde mabala ekobonga yango nde nzambe alinga ete biso tobondela toprie te me tosupplie ye nayebi ndenge ya kotraduire yango malamu te na lingala bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Pourquoi les lots bien-aimés dans le Seigneur font la mato d'ailleurs oyoka. Alléluia que exauça qui est Seigneur ayanola qui est à cause de sa piété. Piété yango nde na yebisaka bino tango nyonso piété bon Nzambe yango nde na Osée chapitre 6 verset 6. Alléluia. Nzambe alobini. Alléluia. Osée chapitre 6 verset 6 na bandeko ke bolandaka mingi boyebi verset o malamu nazali kozonga lango mbala ebele bien-aimé dans le Seigneur. Ah Seigneur alobi boye car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La piété ezali bonzambe lelo bonzambe ezali te la Bible elobi que il a été exaucé à cause de sa piété. Bonzambe ezate na bapagano na biso bapagano kutu mosusu baza na bizaleli malamu koleka yo mwana Nzambe ezali mara mingi bonzambe ezali te tala lelo mabala ndenge ezali kokufa mpona kozanga bonzambe et pourtant na ndako wana bazali ke non frère na sœur en Christ et non ezali frère et sœur en crise eza crise nde moto ezosala biso boye bandeko na nga bien-aimé dans le Seigneur yango nde bonzambe lelo ezali wapi ya kotambola à la lumière de la parole de Dieu kotambola dans la crainte de Dieu ezali wapi lelo ya kotambola na vie ya sanctification ezali wapi lelo ya kotambola na vie ya se focaliser que sur Jésus ya kotalela la vie éternelle ezali te bonzambe yango wana bonzambe ya ke Bible elobi ke entretenez-vous par des cantiques par des psaumes par des hymnes ezali te lelo rendez grâce en toutes choses bonzambe wana ezali te tala na ndako na yo kutu musique kaka ya mokili ozali ba adoration ezali te kati na ndako na yo bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur alobaki na Josué buku oyo elongwa te na monoko na yo. Est-ce que journée lelo yo tangaki Biblia ndeko nanga? Alléluia. Yango de elongwa te ya yo ese longwa kala bien-aimé dans le Seigneur elongwa te tanga yango butumo méditer yango alobi kutu ko tanga te mais méditer yango ko méditer ezali kovanda kokalisa makambo ya bokonzi na likolo makambo ya mboka likolo makambo ya royaume du Seigneur makambo ya Yesu Masia alobaki ete nazali kokende kobongisela bino esika nazali koya Yesu azali koya kala mingi te azali koya po ete aya kozwa biso tango yo ozali distrait koluka mabala tango yo ozali distrait kowela mbongo. Alléluia kowela ba location. Alléluia Yesu nanga azali koya kala mingi te bien-aimé dans le Seigneur bo piété yango wana ya bonzambe ya ketokanga makaka na Nzambe. Alléluia bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Josué était esiko chango na misala tango ko chango na misala oko mettre et mal kambo oyo en pratique c'est à ce moment-là que tu réussiras. Yango ba le but là pourquoi les autres sont écolake ndenge nini Yesu abanda ko bondela avec des grands cris avec de larmes avec des supplications. C'est pourquoi il a été exaucé à cause de sa piété. Bonzambe vanda katinaye azalaki sans péché azalaki mutu mais sans péché ya luka ete olongwa na vie ya péché ete omona ba prière na yo ezala exaucé todo silisa ete Christ azali koya kala mingi te mais yo zali kaka distrait de konanga. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. Akokuta yo na position nini akokuta mais soka ye na butu ya lelo Yesu. Alléluia.
ndeko nanga luka ete obongisa kimia na nzambe to luka kimia na mutu nyonso eyo ozali mutu kaka ya mobulu ya kopanza ya kobunda opanza bafamille ya bato opanza mwasi na yo na bandeko na ye opanza mobali na yo na bandeko na ye yesu ayoka yango nde moto obobelelaka wana ekopela te moto ya nzambe ezalaka obeleli yango même jour sur place epeli. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Tosuki Awa, Maloba Oyo, pourquoi les lots te retenir que Toye pour Toye Kolatomona, l'Olengenini, Jésus a prié, il priait avec de grands cris. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia, célibat wana ko tout la wana ko kende na malembete. Alléluia, malade wana ko kende na malembete, il faut ba grand cri, yo malade oh, yo ko tout la oh. Bolongo la wana français oh célibat yo ko tout la oh, bimakati na finanga. Au nom puissant de Jésus. Grand cri mutunyon so selon voix na ye ndenge ezali ko memayo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que yo lingi biso na pourquoi lelo. Bien-aimé dans le Seigneur Mikolo Tozo Ekola la prière, ya Yesu Masia, ezalaki prière, ya grand cri. Alléluia, ezalaki ba prière, ya larme. Alléluia, ya lokola mama ana kendeki na temple, ya larme ya ngwana. Ake ikutu mungongo kutu ezobimate. Azolela. Papa naza posa na botata wa yo ngai ata moko kaka moko. Nazo botate libumoy. Mami sezobima. Na samba ya lo biete. Alléluia. Yo masyo okosi sabasanga ndege yo yeko oye na masanga tina kate église ozo kata somote. Bamsusu tile lo bakene na sakuita ke pekil. Ndekonanga. Yango ne bien-aimé dans le Seigneur. Changer ma prière na école qui ça mutu moko ete ba prière faut changer ko kama kana prière moko wana osomona kezo ezo simbate au nom de Jésus Père de gloire bomo nanga na maboko na yo papa brisé nyonso ya mabe nyonso ezali ko bloquer nga. Alléluia ensemble tata nyonso ya distraction ya légèreté ya paresse ya négligence. Alléluia. Alléluia au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Loboko na yo papa et broyer, briser nyonso. Vous allez quoi empêcher nga tena bondela. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je vais prier comme Jésus. Cher Saint-Esprit, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, priez les alkayaba santo, priez les alkayaba sumukite, va tu pité, va tu mobulité, va tu akokabonate. Prière est dans la propriété privée, y a des chrétiens, y a des santu. Y a mananu Yesu. Hey Yesu. Moko azobele la Yesu. Seigneur na belelio na bomo nanga. Apesio mbote mananga ekota yaka. Hapo kwa lelo vanda. Au contrôler à nyonso. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Alléluia, que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus. Yangonde Vandeko, Makamoto Zaliko ya Pete, Koyeko la Pokwa Nyonso, Oye Bandegene Yakobo de la Keubondela avec efficacité. Alléluia, Tobon de la Locola, Jésus-Christ. Alléluia, avec de grands cris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yangona Pokwa Lelo, bien-aimé dans le Seigneur, ta parole nous dit que ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Yangonde, deux autres marteaux, on n'a pas quoi aller là. Oh, va dire qu'on brise, on se dit qu'on bloque, bon, moi, là, yo. On se dit qu'on kanga spiritualité, la vie spirituelle, on a brisé. Un bouquinho, un bouquin. Ya, ça va ensemble. Qu'on ganga, qu'on doit ganga, et le bouquin, mais ça va ensemble, ya, tikala, yo. Prière, ya, va tu vas soumo. Et ali abomination du besoin. Mais quand on dit que tu as prié, bien maintenant le Seigneur. Yo ko landa biso te fuka mabonde le Seigneur na pesi motem. Ka siko makambango ezala ka boy lokola ba aventure ndekolanga. Seigneur na pesi motem. Seigneur désormais na lingi na landa yo. Alingi na salela yo. Bombo na ngai na pesi ngo epanda. Ya okomika lokola biso ka ndenge ka to so beta maboko boy. Alléluia. Au nom de Jésus, buka nyonso
ba limitation nyonso ba chayo limite et okoki ko avancer te lokuta na bino na ko avancer au nom de Jésus. Alléluia. Na yebisa bino ke ba prière oyo tim ko le so ko to ko tika te tant que vie na yo zana limité tant que ozo balate yo tikango. Alléluia. Limitation ya ngwana. Donc mbongo ekende ke ya avancer kate ozo mona vie ezali ko avancer te limitation. Alléluia. Limitation wana et outi na famille lien wana ya famille buka brisé na brisé lien ya tribu. Alléluia. Lien ya ethnie nanga lien d'origine nanga yango des liens ya munene wekanga batu yango na lien ya hérédité na brisé elanda ngaite elanda bana na ngaite au nom de Jésus esuke la kaka na bango elanda ngaite na kombo na Yesu elanda ngaite au nom de Jésus brisé lion wana. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, na famille wana malobani baloba na famille na bino au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maloba nyonso baloba ete bino batu ya tribu boye bino batu ya clan boye bino bokozala boye annulé et la ngate na bima la famille wana akoma mo Yesu akoma famille ya Yesu Masia alaka ya famille na bino te et la ngate maloba na bino nyonso annulé yango au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, maloba keba et famille ba mi bale ba bale mais basi ba bale te annulé yango na pourquoi alléluia au nom de Jésus. Et ba mi bale nyon sa famille botanga na bino boza ba diplôme mais misala tout le monde ya ozo mona famille mbimba tala ba français bilaya ba diplôme minene wana et ba zo sanga na lipa ko lia na tongo ye mawa allez telema bunda pour la famille na yo au nom de Jésus. Brisé, alléluia, lien familial, alléluia, brisé, yangona pourquoi lelo, oye kangi famille mobimba, talabana tata legna bino, talabana banoko, bola kandege brisé, lien ya famille, tozo brisé yango, lien ya ethnie, lien ya tribu, lien d'origine, babenga kango kombo ya lien d'origine, brisé, yango yo kanse ke pozo sambe, oya poto ke kolanda yote, yango dem tezo landa. Tant que osa ya nzambe ose quoi ose koma ya nzambe lokola la sa Seigneur alobi bolongo la libanga balongo le libanga. Alléluia. Ateleme alobi Lazare yango ne ba grand cri yango wana akende teke Lazare te no atelema liboso ya tombo. Alléluia. Oke pe baye bake yonde mtotindi ngai nazo sala ngo pona yo ono abelela oke Lazare bima. Alléluia, la sala bima na nkunda. Alléluia, li gebelela libala na yo na pokwa lelo. Libala na nga bima au nom de Jésus. Biso tokenda kala na malembe. Yango nyese bima te. Alléluia. Mukanda na nga bima au nom de Jésus. Santé na nga bima au nom de Jésus. Ministère na nga bima au nom de Jésus. Alléluia, wana zaki Yesu yemoko. Tango Lazare atelemi abimi boye. Haraki na singa elinga na makolo na mutu ndenge riti ya bayuda ndenge babandaki ko bukunda mutu hati na ba ekoli ete ale bokata basinga au nom de Jésus. Singa nyonso ya famille singa nyonso ya célibat ya stérilité ya pauvreté ya brisé yango ya blocage ya brisé singa nyonso ya famille et libérer famille mobimba na ngai ezala libérer na pokwa lelo au nom de Jésus. Au nom de Jésus, brisé singa famille. Au quoi les lots, bouclier singa famille. Alléluia. Au nom de monde de la ténèbre, quand ils allaient libérer na combo na yo. Au monde de la ténèbre, na yo boti na bango na pot total. A comme 29 ans, a zo barakakate. A comme 25 ans. A comme bi changer rival. Ya singa wana. Uti na bakwanga ezolanda uti Alléluia. Nambanza ngungu ezolanda yozo nazo comprendre témoignage. Si université 28 ans yangwana 4 ans yangwana banda si université tala ba français bila tala mbongo tala ndap mais bala to monayo au nom de Jésus singana briser singa famille lelo la pourquoi lelo to yepete briser singa famille
Au nom de Jésus, que toute la famille, que toute la famille soit délivrée dans Simanayo de Kolanga. N'est-il pas écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille, wana, occasion automatique, yonde obondela. Alléluia. Alléluia. Ozo mona teke na famille kaka yomo comme tu, obimisa mutu, et comme kaka moi likambu soke bimi 50, soki yo pesi 50 wana te. Nana ko pesi. Ozo mona bango nyonso elo côté, brisé, brisé. Ya celiba wana. Alléluia. Na maison familiale bakoma kaka. Grande sœur bana misato. Wala ndiye bana mibale. Wala ndiye mwana moko. Bango nyonso wana kaka na maison familiale. Bango nyonso wana basalo mona so bazola kaka bango tala na salon na butu. Ya nyonso wana yozo tala. Alléluia tolo. Zamba zo ya de la biso tepo. Tozo bondela ka pona biso boko tozo tika ba famille ba kangama. Allez bondela pour la famille na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hôte des temps bien-aimés dans le Seigneur. Toko banda ko bondela boyi. Mikolo nyonso apokwa. Ya bondela lokola Yesu Masia. Et puis ma prière mususu yango na tongo toyaka na prière ya supplication. Bande ko bayaka na tongo boyebi. Boko ya na tongo te Seigneur sunga. Eyo sala. Eyo mimonisa. Hey ya supplication yango wana. Papa na zoko kate. Papa na bundisa ngumulai. Hey ya supplication yango wana. Bien-aimé dans le Seigneur. Tandis que tu as boutu na biso na maboko na Nzambe. Père de gloire. Boutu o na maboko na yo. Ganga, des grands cris. Alléluia. Au nom de Jésus. Ma démon, notre esprit, nous sommes là pour la attaquer à boutu. Au nom de Jésus. Abengani bino. Abengani bino. Au nom de Jésus. Nous avons déclaré pour Guia Kimia. Comme na Yesu. Gloire l'ensemble. Papa, te belle gloire. Na zinga biso. Makila Yesu. Zinga biso. Mopanga à porte à Ndako à Moko la Moko. Au nom puissant de Jésus. Oyako mekana boutu. Alléluia. Mupanga ya zambe za sans pitié. Bébé tama boko pete mupanga wana se multiplier. Ngaite kama on a Ezekiel 21. Oko mona ete Seigneur de bien Ezekiel. Bete ma boko abete. Pete mupanga wana se multiplier fois 2 fois 3. Alléluia. Mupanga se multiplier contre Balili na biso. Alléluia bonso contre ba insomnie ba pongi ba maladie ya butu contre ba traîneau s'enflammer ya butu contre ba choro yo sa famille na bino ba yaka butu. Mupanga wana ezala sans pitié. Basila, alléluia. Nanzoto ko yina yete na molimo bazali bandeko na biso te mawate na molimo. Au nom puissant de Jésus. Papa érige un mur de rein infranchissable. Papa komisa biso na butu ya lelo comme de murs de rein. Yote mutoloba na Jérémie que je te ferai pour ce peuple comme un mur de rein. Sala, ngai contre Bancho, contre ba démon, contre Satan. Un mur de rebaya bazala écrasé na miroir ezala invisible ba mon angote. Au nom puissant de Jésus. Alléluia papa. Boutu la biso Seigneur. Seigneur notre Dieu, parle-nous na boutu na songe, na rêve, na vision nocturne. Alléluia. Annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Alléluia. L'accès makaminene. Le bel abisso Zambé. Mettez jali Zambé mounen. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Alléluia. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Priez dans la poko nyonso boyoka kangote. Ape sabino o nyonso bozana ngo posa pour la piété. La bonzambe bonga. Le bonzambe soke bongi te soko bongi sinon zambe te rien. Et le côté ya. Tangonde oh toke de boy na milieu et na lié il y a ma maison paternelle, maison paternelle. Si vous avez aussi sa maison paternelle, beaucoup de maisons maternelle, tant aussi sa maison maternelle. Ok, si vous avez ma maison, il y a ville au Vanda. Et si vous avez la mouton, vous avez en Australie, vous avez en France, vous avez en États-Unis, vous aussi ça une colonie. Il y a Lucande, il y a Banzambe, ce que il y a Banzambe, au Komona, la gloire de Dieu de Kokita. Et Kokita. Eko kata ba lien nyonso na yango moko eko kende
Shadrach na Meshach na Abednego na balien na koti ya moto. Ezika yango moko bango basala prière te. Bazaki kaka déterminé, zala déterminé. Na pourquoi lelo. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne, vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et pour la piété et pour la vie. Au nom de Jésus, que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce soir. Au nom de Jésus. Loboko ensemble. Ezali kolona yo. Yo ozali kobela bika loboko ensemble na pokwa lelo. Alléluia. Nzambe wana a guérir yo. Nzambe tozali kobele la pokwa nyonso a guérir yo. Le Dieu que je sers jour et nuit. A kangola yo. A pese olibala. A pese santé madame. A pese bon nzambe ya madame. Wana kotambola na kobanga nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Loboko ensemble délivré yo. Bali nyonso wana lo lenge e kangaki Lazare. Au nom puissant de Jésus en tant que son serviteur, n'a brisé yango nyonso na bomo na yo. Sois libéré au nom de Jésus, car il est écrit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Sois réellement libre, mon frère, ma soeur, tous les enfants. Nakombona Yesu. Kimi ensemble tata. Ezana moko la moko. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons. Acclamons. Acclamez, bien-aimés dans le Seigneur. Bozo kate ba grand cri yangona. Ke o ganga. O beta na mesa na yorana. Alléluia, beta maboko makasi bo sotaka, bo sotaka. Ba exercice spirituel yangona. Ok, va zola que ça te ya spirituellement ils ont compté Bible et te le ngaite. Alléluia. Boganga. Mami ce que bimio ya prière. Ba le que ba mi ya prière. Na ba supplication. Ya ngode to komona bon na biso eko changer kozangate. Pourquoi nyonso bien-aimé dans le Seigneur kozangate toya été Toya Kobondela avec de grands cris, le temps là est révolu. Ok, ba monnaie la biso, ba vande la biso, awa banda ko ganga nanda kwana, démoni nwako ya spirituellement, ezaka ba vamoko e réseau na kaloko la ba kake. Ya, bien-aimé dans le Seigneur, yangonde démonter, ezala ba ya quartier ba ko kima bango moko e tali kutu bangote ba le quartier et moi, il y a des bêta na quartier. Zoka de ba prière na yo na mutu bêta ka bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tina famille bako yo kango bako lo ba moya mama mbweni oyo. Ah makamwa koma ko sala biso. Ya. J'ai demandé wana kende ko renverser. Akende ko renverser hôtel ya papa na butu batunyo so la. Baye bakindenge ni na tongo keza j'ai de. Ma caméra de surveillance ya kala. Bandoki basi baye bango kala. Batali na caméra de surveillance j'ai de homme tasali. Ya eza yo basi baye biyo. Yango de ko sakana te o sakani yo na zongela kindumba o meki ka bo mona ndenge ba chol ba sasa yo. Ya. Bien-aimé dans le Seigneur, yango yaka poko nyonso to bonde la Nzambe. Nzambe amimonisa et na prière agressive du soir chaque 21h nangonga 21h na heure il y a Bruxelles, heure il y a Paris, 20h heure il y a Kinshasa, heure il y a Luanda, heure il y a Londres, bandekonanga ya boya et tout le Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tous les matins, du lundi au vendredi et nangonga 6h yaka été to bonde la Nzambe na mystère ya Tongo. Yangonde wanakuna ezali presque 100% prière ya supplication prière ya quoi invoquer Nzambe ko bele l'ensemble que a intervenir à tellement en sala ya a panza banchor nyonso à détruire bango bien-aimé dans le Seigneur. Mais samedi na dimanche on ande to bandaka nangonga 5h30 4h30 bandego kuna na Kinshasa pe na Luanda na Londres, bandeko nanga soki oyebi pe bandeko kuna ba Canada, ba États-Unis, tozana posa pe toyeba
toyebana na bandeko kuna tindela bango balien ndeko na nga. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque dimanche nangonga 17h yaka ete okotana na émission ya parole de vie oyekola maloba na nzambe ete soki oyekoli te oyebi te ya nzambe akokonfie yo makambo minene te. Bien-aimés dans le Seigneur, et na se awa na description okuta la coordonnée na biso soki oza posa contact obengi biso pour un problème tant sous likamoko obondeli yo moko tant mulai mais changement ezali te obengi biso ete tosunga yo na prière to pesa yo ka yes on a rien, je n'ai rien à vous donner, je te donnerai que Jésus là yende mutu akosala katina bomo na yo et numéro ya compte bancaire ezali wana yango ndeko nanga compte bancaire ezali wana oko bosunga musala na nzambe na ntango na biso awa ekomi semence seme po ete nzambe amimonisa kati na bomoi na yo ndeko nanga pe PayPal ezali ndeko nanga ntango tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir au nom puissant de Jésus et tokutani lobi na tongo nangonga 6h tokutani na culte ya 6h yo oyoke nano bandi koyate yaka okota na culte ya 6h po ete o bénir journée na yo po ete o desur na journée na yo au nom de Jésus butu malamu na mutu nyonso amen 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 amen.